afi omoni elongi mabeno wana oza loka ngubu oza loka mutu babeti formol eleki kemba na kombo na nga kemba penza na kombo na nga tala na forme no ningo oza elongi loka mongo loka kizengi soki forme nini ta kemba na nga na mobali no bokeba po ngai so na bina classé ona jona yo bokolela ngai yange suka wapi na parquet balivre mwana bato elobi na mama Congo balivre c'est quoi l'esprit en fait monde nini balivre mwana wana oyebi ke baparent mwana wana so bamoni yango ka baomona yango ka eza rando batiaki foto ya mwana estili me boyebake mwana bino ake musika spirituellement bamemi mwana bino musika po muto aposte mwana wana aza na baangle ebele apostele mwana wana koluka pa sacrifie mwana na po mama nanga na soleil nelobi mwana azosala bafièvre tolongwe wana tala bazwi siko nga mpe question na ngeza nga na boti siko so na nina présenter bato mwana nga po ani nakende lokota foto ya bato natia na miniature yango mpe question nga nalingaki natuna yo tadi oyebi soki obi oluka la majorité ya bato toboyi te YouTube eza église te oui mais so tobi toluka majorité ya bato bazalaka question problème eye na réseaux sociaux il faut akotisa mobali no faut akotisa bana no faut akotisa mama papa bandeko nao biso nyonso toyebi eza communauté ya bafemme insensé oyo bazali bongo bachinois olekelo na nde nini kasi nga nayebi ete ke vide aza bésiste je savais pas nga nayebi te ke vide na mwasi ne pena baza bango nyonso molongo sombo mais nayebisaka yo te dernièrement que il paraît na ekiri bapibliaka tonton Papi Mboma évidemment na kati azalaka na kati ya groupe wana ya Suisse. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandia, Sarato la télévision, Bandeko Balandia, Top Media Télévision. Bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, émission Bolinga Mingi, Yangoyo, Eye. Lelo, nous sommes vendredi, week-end déjà, et bandi. Bon week-end, Nabino, bon week-end. Naba ndaku nabino, bon week-end, naba famille nabino, bon week-end, namakamu nabino, nyonso. Aujourd'hui, encore une fois, t'as dit ngalapa, naeko luke labino, Madame Sarah, tola une façon, yako sala ba analyse oyo, ezo ko construire, ba analyse oyo, ezo quoi porter en plus, naba famille ya batu ebele, ba analyse oyo, ezo ko réveiller, batu par rapport à ba actualité ezo leka. Aujourd'hui, serrez vos sentir parce que Sarah tola azali juste na 4 vérités, ya pamba. Et les 4 vérités oyo, tokosala analyse oyo ensemble nabino. Pourquoi nous voulons faire cette émission, il y a analyse au poto lukamoeto sala ensemble nabino parce que depuis un certain moment les gens se sont comment dirais-je bazo komikotisa na kati ya ba mabulu oyo ezali trop difficile pour na bango ba bimakati na mabulu wana. Et puis au-delà de ça, ensemble avec Sarah beau supporter nga mais le meilleur fan, je vous aime beaucoup parce que sans vous peut-être nous n'allons pas faire notre travail. Je respecte aussi ba point de vue nabino na ba reproche na ba remarque nabino mais supporter aussi que bisoto sala musala oyo. Aujourd'hui, je voudrais savoir ensemble avec Sarah Tola objectif vraiment il y a ba maman oignon so ba sangana derrière la Chine et Zalakani. Parce que depuis un certain moment, Nafandi moi temps, je suis allé dormir, Nathalie ba émission, Nathalie ba live, Nathalie ba page. Jusque là, je comprends quelque chose. Oyo, ezo kotinanga ya koloba ete derrière ekiri oyo, ezali na esprit oyo ezo ko animé pour na koluka ko moyen ko détruire ba vie, ba foyer, ba couple, na ba relation ba tout. Voilà, c'est comme ça que je disais tantôt, mesdames et messieurs, toko luka moyen to sala analyse oyo ensemble avec Sarah Tola. Une façon ya koluka ko memana nos compréhensions na bino bandeko balandi bo meke un peu ko fongola ba cerveau, hein, to meko fongola ba cerveau to kende moi musika mabulu nini banzela nini bazoluka ko mema bat parce que depuis tout à l'heure na uti ko sala constamment bouillé. Ba maman oyo ekiri oyo ils sont beaucoup plus na banzela oyo koluka ko détruire ba vie ya batu. Ils sont beaucoup plus na banzela oyo eza du genre
bazalaka na ba argumenté à part les insultes bazana ba argumenté bazalaka na makambu ya koloba te soki koluka barando oyo bakokende ko toucher na ba être cherté. Et pourquoi bango ba visaka kaka ba mibali ya batu? Pourquoi bango ba visaka kaka ba couple ya batu? Pourquoi bango ba visaka kaka bana ya batu? Ensemble aujourd'hui avec Sarah Tola Tokoluka Moeto Kundola, 4 vérités sur cette histoire au Ezoko Sala Passi. Bon de livre, Azali derrière la caméra, Botuale Azali Nanzela ya machine Kuna Azo commenter émission Nabiso. Ma mère fan du monde, je vous salue Bisika et Zoami Bino. Papa Jean-Pascal Leka, papa Jean-Pascal Leka, je vous dis un grand merci parce que au bon na maman Bijon Ketani, maman 90%, maman Zozo la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, big dédicace à vous papa et maman. Maman Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary, maman Yvette Mbangou, merci beaucoup pour le passage conseil Nabino. Émilie Seti depuis Toronto na Canada, maman je vous salue aussi. Un grand merci à Lisette Koulouma, tata Mwasiaba Nananga, Fifi Wechi la star. Tana Koulouma, thé magique, je te salue Bisika donc Zouamio, émission et bandi à bon de livre, ce que c'est au Fongola qui tout le moyen appelle ça Latola Maloba, le meilleur fan, je vous dis un grand merci pour notre grand cœur, président bébé, maman Nathalie, Angelos, Celia Kinkela, maman Makiala, maman Fatou, Bino ba Nyonso Bolingaka émission au Bisoto Salaka, je vous salue Bisika et Zouami Bino et pourquoi pas na J magique Adassa Bisika Boni. Ba maman bazo kozwa forme ba papa bazo kozwa forme ba sponsor ya émission na ba télévision o les kaka lokola Majabu Gospel deuxième édition bientôt, préparez-vous les enfants de Dieu ba kozala na rendez-vous. Un grand merci aussi na fondation Saratola, un grand merci na Azir Oyo ezali bongo mafuta ya bana mibali pe savon ya bana mibali pour na kozala na ten lokola tadinga la patotia ka côté. Un grand merci aussi na groupe SP Lisa ezali ya madame Nana Takaza na ba concession oyo azo côté que la bana poto azo comme ça ba papa ba maman ba ndeko na biso nyonso ba maman azo comme ça bango ba mams ma pounce ba papa azo comme ça bango ba paps ma pounce nzambe azala na bino boyende to linga to banda émission na biso na Saratola Tolaski. Oh, t'as dit maman Wikipédia. Moto na succès. Ouais. Yo linga bongo. Majabu. Majabu. Faut pas ça. Maman Majabu. Maman Majabu. Maman Tatapo. Maman Tatapo, maman Olga. Maman. Sarah Tola Kabelo. Ngawana. En répondant. En vendant. Ndeno ebi. Nteme nazala na yo awa to tourna na yo ba émission, c'est-à-dire Nicolo nazaka en répondant en vendant, en faisant l'émission en répondant les clients. Et puis en vendant. En vendant. Moi te naka na chombo, moi chombo kiteza te. Nako rater la télé non c'est l'émission en vendant, en répondant. OK. Boni santé nanu Sarah la lindenge nino la mukindenge. Kitokos na émission net na film. Merci beaucoup na ba meilleur fan du monde nyonso. Et puis merci na ba partenaire nanga, merci pe na ba sponsor na biso nyonso ou totanga ba kombo awa. Clin d'œil spécial à Tata pour Efapikato et pourquoi pas na maman Gina Amato Montema, papa Aaron Amato le prince de Dubaï. Amélia Mweba la privée de Orlando Domingos GT Sali. Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe. Iko na on arrange. Ya Pembe lisusu. Appelé Mbote, président Charles Tamboué, papa Diego Melito, l'homme selon mon cœur, n'a pas Mbote Belé, Bambote Lissus na Mama Passa ya moto, Bambote la président bébé, la présidente maman Nathalie, Debo Bouchab officiel, n'a pas Mbote Nadalia Onyema, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Bishkala, la Pamela Kabeya Wetu. C'est la Kike, la Rose Bonga, papa eti MK, na moni bongo Angelos ya bakwarwan, sol ya mbemba. FBI. C'est un sol mbemba la fille à papa. Voilà la fille à président BBT. Sol mbemba azala fille. La fille à papa. Sol mbemba la fille à papa. Angelos Karwan na Pesiombote, Ozia Masamba, Makiala Kumba. Fatou Doukanti, général KS, un clin d'œil spécial à vous tous, mes frères, le meilleur fan du monde. Voilà. Merci Sarah. Babonne PA,
Top Media Télévision. Ah, ok. Na bois qui na bande passante moko bazo salela ngai. Au fouti combien? Na Au fouti combien la bande passante bande passante na nunga na dédicacé na nous. Au fouti combien? Yoka kasete. Est-ce que si na épisode qui na bando chango déjà. Na lobi na ça la bande passante. Eh, il faut la bader ko futa. Na bande passante wana na kocha yo pe na kat. Et puis si na bois qui déjà na kat, na bois qui pe ba meilleur fan. Mais na tangi ba combo na bango te, na bois kaka ba meilleur fan parce que je peux pas kocha ba combo, il y a ba meilleur fan, ça pour autant na d'autorisation pas na yo. Na tieka ba meilleur fan et clin d'œil spécial na Saratola, moto na succès na suki wana. Faut futa. Ozala quitté mais ezali surprise quelque part. Faut futa da surprise tengai combo na nga partout comme imbo. Mais au conseil n'a pas merci quand même. Merci t'as dit. Angus il y a reconnaissance. Pesa ma pesa makuta. Ouais, na ko pesa. Non, pesa. Na pesa siko. So ça singa ba jeune ya ba 100 francs ya ba 50 photos bola on a poche tomber ba na makazi. OK, bon ça que wana. Na mono pe akarashika. Wana fna so la na maman Nathalie Angelos, na président bébé comme ça te bandé ni tokoki ko sala. Saratola, une première question et yelingai. Oya kana ba question ba tu ya ba baeta di so posi makangu na la shit to ye bate. Sarah. Na ebite yango fio alobai azoluka tadi ba balala. Oza wapi o po tadi o dire bazue la ba shibwa. Azui femme insensée. Nzabela na boyi to la bukabo ba chela biso mu tax na media. Je vais répondre parce que wana ezali motuna. Sarah natikali ozwa makangu ya chinoise te parce que nga moko na fandi temps ebele na Chine natikala kobima na chinoise ata seconde moko te ba chimbwa nayebi bango te parce que bafana karashika bazalaka sincèrement depuis un certain moment je me suis dit c'est pas la peine, ce sont des choses oyoza tozo kota na moi bêtise moi trop. Bazan chinois par rapport à quoi? Parce que moi je connais des Chinois, ce sont des personnes intelligentes. Aujourd'hui chinois à la mukaka tongo ake musala chinois à la ganata il y a repoté. C'est ça. Donc ce sont pas des Chinois, il faut baluka kombo musus soit bah mes petits combo il y a bien impoli, il y a bien insensé, il y a bien inconsciente. Excusez-moi, il y a des mamans, il y a des papas. Alors, mais pas ça bien conscient vaut mieux que l'ango terme. Moi je y la grâce na fandi na Pékin ville oyo et l'équipe Belgique na kitoko et l'équipe France. Je t'ai dit. Ah bon? Je t'ai dit. Et so côté na internet makamonga zolo baba na poto baebi bato o bayebi makambo mokili bayebi que il y a 3 ou 4 ans passés à Pékin ezalaki ville ya liboso les plus propres ya mokili. Donc c'est-à-dire rien ne m'effraie. Et bazaka baba chinois te fo lukela bango kombo parce que les gens qui cherchent à détruire ba vie à bateau ils viennent toujours pour na ko bebisa ba image à bateau sincèrement na kumisaka bateau ya bongo te et jamais na kozwa kama kolonanga na tie na nzela wana. Un jour nzambe a sa la grâce tozwa mama bana. Sarah, tu seras informé. Merci beaucoup. Nabinoni, on se mes questions. Oyo et yelingai. Sarah, je peux jamais kokanga monokonanga sans pour autant yakotuna yo question oyo parce que yo pose ali moko ya ba concert auto salaka musala oyo. Aujourd'hui, quand tu regardes bande konanga oyo basutenaka Karine. Moi, excusez-moi Sarah, hier tozaki vraiment likolo yo nanga. Il y a même certaines personnes qui m'ont dit que tu as dit cette émission, j'ai reçu des appels, veuillez m'excuser parce que Zaki émission oyo ezalaki débat, il fallait ngana Sarato sur la bongo. Il fallait que na sala, je peux pas venir ici pour na banda ko flatter Sarah, non. C'est justement c'est pour vous. Quand tu regardes cette façon, ya ko sala musala, ya ko zwaka kaka toucher na ba mibali ya bato, na basi ya bato. Na bana ya bato. Derrière ce genre de choses, qu'est-ce qui est caché, Saratola? Il faut préciser non, mais ezali les gens qui sont bato oyo basutenaka concert na yo Karine Mokonzi o ba mibengaka ba chinois. Mais pour nanga na biki ba chinois ba bato ya mayele. Ouais, déjà derrière ça, qu'est-ce qui est caché? Objectif na bango ezalaka nano nini? T'as dit oyebi ceux qui ont bien la majorité, il y a battu. Tu vois, YouTube et églises. Oui.
mais so to bito luka majorité ya bato bazalaka question problème eye na réseaux sociaux il faut akotisa mobali non faut akotisa bana non faut akotisa mama papa bandeko nao biso nyonso toyebi eza communauté ya bafemme insensé oyo bazali bongo bachinois nga na obenga bango bachinois te ka ndenge outi oloba bachinois baa bagrand entrepreneur bachinois baa bata mayele bachinois baa bato bakreaka baa bato balalaka pongi ndambo siko tala kaka nga mpona sola na bafournisseur ere biso ozaka moi bango fo balala mais si ero eza na bafournisseur mosusu no balali te donc baa ba 3h 4h mais baobose kaka na batelefone na baclient baoluka mbongo nga benga bango bashimbwa eza communauté mobimba ya bafemme insensé oyo basala ekiri oyo mama na bango komona karashika donc bango nde baza wana so aza na problème na yo asote yo aluki mobali no asote aluki mwana no asote aluki famille no nayebi te ka bango bato baye na système le respect à Batundeti ezalaka lisusu te exact ka bango bato baye na système ya ba ene ezalaka lisusu kolala kolamuka ba filmer tala bébé ya bato tadi likambo eza grave bato baotiango kate tala bébé oyo ya bato bazwi baposte na mwasi elo ezolekela nga evida mta olekela nga olekelo na nde nini kasi nga nayebi ete ke evida aza beziste je savais pas nga nayebi te ke evida na mwasi ne pena baza bango nyonso molongo sombo mais nayebisaka yo te dernièrement que il paraît na ekiri bapibliaka tonton Papi Mboma evida na kati azalaka na kati ya groupe wana Suisse donc ozo comprendre tadi ezaka bango bato baya na concept wana yango wana komisi bana mibale ya Maroc bapede bafemme insensé ozwi mabundi na prince femme insensé bamibale me bakoma bafemme insensé ozwi susu oyo noko mochwa non Sarah ça fait trop mal moi je suivi la télé mais tala mwana bato oyo ba exposé na réseaux sociaux oyebi combien de personnes bafingi mwana wana oyebi bato combien basi bazwi bafoto ya mwana wana bake nango quelque part tina ba miniature cette dame continue à pleurer innocente abenga ngalobi tu étais là mama mwana wana tolongwe wana tala bazwi siko ngape question na ngeza nga na boti siko so na nina présenter bato mwana nga po nina ke nolokota photo ya bato na tia na miniature yango pe question nga na lingaki natuna yo seke toya wana siko tadinga mutuna na ngeza boy tozwi babaki Olga Ndumba baye na garçon moko makangwa Olga famille na ebimi mwa bato au marié ayebi Olga te bakutana pete basolola ba parents na ye babimi tina live donc bato mo bazozwa ba vie ya bato baza ba anonyme bazoya na bango na réseaux sociaux pona ko rabaisser bango pepe ko détruire réputation na bango makambo bango basalaka ils pensent que tout le monde sont capables de le faire tala lisusu ba mama oyo nzambe na ngai balongwa kozala baza ka ba mama na bano bana kasho ya karashika baza bafana karashika basalela kena ba mission malamu na ya mabe baza lisusu baumbu na ye balukelela ke mbongo donc karashika za loka roi na bango en même temps ba soutenir ye bafingela ke batu basalela ke basalela ke ba cotisation en même temps basalela ke ba plan mabe pona batu donc bakoboma batu pona kosepelisa karashika il faut aller s'y faire à moi si bako détruire toute une partie communauté pour déstabiliser batu justement pour tala papa oyo na yebi to sana live mama Congo ko cha to de kotikata ndamu na live mama Congo naza na live na tala neti papa oyo ba filmer balobi ke ezali mobali ya mama Congo muta filmer mama mukolo mama mukolo Sarah nazo tiko pena donc continuer siko moi je me pose des questions. C'est quoi l'esprit qui anime ba mama oyo batiki bana na bango na ndako? Vous êtes au service ya bêtise. Ba la service à karashika. Non mais tu sais en parlant de la Chine c'est la porte économique mondiale. C'est là où se trouve tout ya mokili. Tout ya mokili se trouve là-bas.
Ok, non, ba grande maison, il y a production, il y a fabrication, ba licence nango nyonso eza na Chine. C'est là où on fabrique des choses oyo batu bazoko vivre nango na scène na mabele na scène na mokili. Mais la Chine azo coproduire ba bêtise. Et moi ce qui me fait mal, on vous appelle soi-disant de Chinois. Mais lorsque vous venez à la télé, vous apportez quoi? À part les insultes, à part des calomnies diffamées, à part de prendre ma vie à banana, ba papa, na ba maman, bati ya kochango, na ba etandoike, vous amenez quoi? Et puis surtout, ce sont de maman. Naïbité, mission, vous avez la même mission que Ndekonabiso. Vous avez témoigné, comment elle s'appelle encore? Moi, si Papa Mike Alambayo. Peniel. Vous, Bino Nyonso, vous avez la mission de chercher, il y a pour détruire la communauté. Non, sincèrement, ça ne fait pas quelque chose de bien, Sarah. Ça ne fait pas quelque chose de bien. Je ne voulais même pas donc en parler, mais trop c'est trop. Mais question, on en a besoin, Naïeba. Il paraît que Karine Abota, Naïna Mobali Naïe, Bazana Mwana Nabango Moko, Obisonio Soto, Yebi Kombo Mwana Wana. Mais esprit nini, sentiment nini, Mwana Oya Bino Bozoko Bombaye, Bolingite Bato Bamona Ye na Baetandoike, mais beaucoup de photos, il y a Mwana Mutuboye Bochango na Baetandoike pour Mokili Mobimba Bomona. Et puis je lis ça sur sa page, Bakomi Arieta, Mwana Bino Bolukaka, Yeyo. Pendant que c'est quoi l'esprit en fait? Oyebi ke ba parents mwana wana so ba mone ngoka ba omona ngoka ezarando ba tiaki photo ya mwana style mais boyeba ke mwana bino ake musika spirituellement ba memi mwana bino musika po muto a poster mwana wana zana ba angle belé a poster mwana wana ko luka pas sacrifier mwana na po mama na soleil ne lobi mwana zo sa ba fièvre. Oh là, oui, j'étais là, Mwana nazo sala ba fièvre. Mwana bato ye Karashika a exposé. Po bato ba oloba a gagné a fointé tozo ngana na sija mama bato loba benga zolela mwana nazo sala ba fièvre. Tangu Karashika posté mwana bato soi-disant na kombo ya bébé na ye wana wa mwana na raté bébé silicone wana mwana na raté. Sko tangu a posté mwana ya bato. A livré ye na banani. Azana besoin osala sacrifice moko ya makila linga boma mwana bato. Mutu boye banite ba postara tanenga azara boye ngana zara na bébé na mona postara azara mona camarade na ngaba baye bate akasia mwana na so na poster batu bakansake msu mwana ngana bota na bombaka wana omwe mama na ye azaka azali ayebi oso comprendre sikoyo mutoto yebani atanda muteta dikane na vandi bwe na ke poster bébé mo bwe c'est mon fils na allez si comprendre tous ata angle normal que a posté mwana wana po batu ba ofinga za na mwana te mais yo bio botiti qu'est-ce qui manque mwana na yo et puis aussi à regarder la photo mwana wana n'a pas des mois mwana o ba ye ko poster il y a que des aveugles o ba ko comprendre na mwana no moko chayet comment yo boti ozo cha mwana no to kiluka bana ya batu ya benkoni o tie na place mwana no po ba sa nini mwana wana ongo sacrifier mwana batu. En tout cas, mes parents, moi, je suis au Franel. Mes parents, au Franel, je poste la photo à la légèreté. Bon, qu'il y ait la justice, kaka. Bon, saisir justice. Le cas, bon, capture, na évident. Na ya page ya Karashika. Bon, mais mango na justice, même si elle a une photo. Mais la photo, tu na ba miniature. Maman, mais cyber criminel na poto ezali ba photo tika et puis bango ba we ba na États-Unis posta la procédure bo luka moye bo kangisa boza wana place boza la mboka na mino boko funda ye na YouTube boko funda ye na Facebook boko funda ye partout en dehors de ça bo mona ke ba photo ba longoli spirituellement boye ba photo mwana wana bino wana basali nango nini et puis na chose grave t'as dit ezaki na photo profil ya WhatsApp ya Evida. Ezaki na photo profil ya WhatsApp ya Karashika. Et puis baki na ngoti na page Facebook. Pour nous présenter, voici Moto Bino Bolukaka. Bongo bango babota za wapi. Kasi voici Obino Bolukaka ye bobo mai. Ilaksi bongo.
pendant que Nathan Oyo Makambu Yamabe et Ezokoleka sur le terrain. Et puis Nathan Oyo, les gens sont focalisés, entourés, actualité et venir exposer moi Nabatou. C'est aussi quelque chose où il faut que ça la traite. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. Mais au comment on a cadre la mouki na tongo boy. Mais maman Chacha o azara clarté hein. Voilà. Clarté na ndenge nini. Ba bengana na église maman olangi likola kindoki. Na lingande to kota pena ba seja ba maman te ça. Te tolo ba makambo eza clair. Na linga pena. Eza clair tadi mutata za maman soka za ndoki photo prononcer ndoki. Na linga pena seja. Mutata za koko soka za ndoki photo lobaki aza koko mazandoki, aza mwana mazandoki. Parce que tu sais pourquoi nazotu Mama wana za wapi po pekisa mwana bato ba postaki. Mama wana za wapi? C'est ce que nous avons. T'as dit basali na bango ikira ba frapper. Mama Chacha frapper. Evida frapper. Karashika frapper. Tala bakio filmer la maison ya batu. Soit disant ayo somba bakiti. Wa place apesi mbongo. Bakiti ache wapi? Ekoti wapi? Livraison peut-être après 2-3 jours. Donc a vivre na vie ya ba frapper. Et puis bakina qui peut filmer chambre moko bazo ebate mwana balobaka aza ya mwasi mais cette chambre wana ezaki chambre ya mwana ya mobile ba jouer tout ezaki na kati kuna eza ya bana wana ezaki chambre te za crèche. Ah crèche hein. OK. Donc ba frapper ba sara ba planification en frappe maman Chacha auteur grand frappeur mère anara frappeur na bolenge au saranatin pour ana ba composition moko aussi maman Chacha évidemment kutu muibe ba parfum. Donc il y a ebinenga opesa ba plan nyos tout ne bako sko evidazana ya sara musani po karashika musenza ebi potote karashika bimsabul ande za boye na minute photo lukama to ke filmer ba kiti mo a cher kolekata msu ya Olga toko saketo sombi mutako accompagner evida wana mama Chacha tikali na ndako alukeli esko badra no mona balinga bébé silicone ka mwana bakufi ba okene morgue mama Chacha mutazwa ngo pardon oh balinga nini tali ba mema bébé bongo na senga dra mwana ba mwana ato obombe elongi okomeme pe boye elongi emona na te okomeme boye so ya ebi ke réseaux sociaux za place mabe balakisa mwana te mwana batu o ya exposé anga sacrifier. C'est quel cœur comme po ya yemo alingaka elora mwana ze bembe ba oki okote na moki po tele no mwana wana soka za mwana solo mukomso akokatwa wallahi parce que modelo bango bakumbelelaka mwana ngona ebite tala beba botami pas même 2 semaines evida apandi mwana mwasi ebi biso bana basi tadi na on sala analyse ya marambo te na banda oboya me batu basala analyse te vidéo mo ebimara ba filmer evida tala ba vivre na cop na base Chacha moyibi evida moyibi karashika moyibi ba vivre bongo do eza cop na bango balukandeni ba bimisara ba shimbwa mbongo yoka evida mama Chacha wana na ba mama nyonso ba ebike soto boti bana basi po banda komema eboye opanza ye makolo tchaye awa ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi on a fait comme attendre ba 9 à 10 mois. À moi na moi si au moins na soko yeba kitote te komeme bongo te. Bala moko oche awa. Zongi sa boya za moi si ko panze makolo te. Siko bébé wana ya une semaine évidemment eboye. Ba amema ye na porte bébé. Porte bébé ma panze makolo boye. Na force nini ya une semaine. Sikoyo mama Chacha wabe ndoki wabe moto wabe mama wana soi-disant za mama ayebite ke bapanzaka mwana te makolo te na compléter tadi ememeli na dra wana na otuna poussette eza wapi poneti na koti analyse makama mwana makasi po mwana bato azosala ba fièvre oyo karashika exposé so ipalingaki balekisa ye na mama na ye na ebite siko ngana zomituna bongo bebe nini o bamemaka ye bazipi ye badira nyonso bakangake boye ape mandeni boye peut-être bakangake boye o ebembe baoki otika na morgue
elobi na mama Congo to mwana et puis tala drama B. Mais na une semaine, ils ont quand même joué na porte bébé bafongole makolo. Mais c'est quoi comme ça que na un mois sur 2 mois mais place on a lingana tiko donc continuer là où tu es en train de condamner maman, mais nous savons tous que ma consoeur Karine comportement na ya mabe et banda depuis wana azui maman na wana maman azala quitté azui maman na continuer la question comme ça je vais te laisser le temps. Ngana yebi à l'époque où elle était avec héritier, c'était même difficile pour le colonel nyoso ba héritier tali libanda pour le colonel libanda zaki difficile pour atteler même na coin eza difficile parce que au yebite place nini libanga et kouta place nini donc viwana ya ba kaka lokola mutu mozana aquarium lokola ozana problème moko bona ça date depuis longtemps. Oh nyoso ba héritier au moins héritier sera le retard chege ote mais nyoso e comité o eza ba héritier berera ba héritier pour le retard chege o et héritier aussi ne savait pas que ça allait être comme ça. C'est par amour. Par amour, donc, ce qui est hérité, mais faisait rôle. La femme insensée. En fait, et là où tu es bien, est-ce que tu es loyo? Karachi Kazara na vie à Klando. Je vois comme si ça continue. Klando na ewana ya kisasa, yangwa ki na mopoto. Asali 4 ans na poto, elle a rien. Qu'est-ce que tu as fait? 4 ans en Europe, on n'a rien. On est l'autre. Tu n'es pas stable. À ta vélo à Pamba, au Kumbiti, à ta école au quotidien. À ta formation salité. 4 ans en Europe. Na vie à Klando. À kende na nino. Bobenga ngoni, à ki sa live kuna. Pwani baninga nyoso bakenda à France, bakenda osa ba émission, ba live na ba tambulaka, ba migenye ma ba Pamela Shekola, ba Cynthia Wadon. Kende pe kotambola te. Garde Lyon, bobenga ngoni. Garde Nord, keno kanga keno sa life na Garde Nord ni ba ko beta ona dataka ba mona telemi wapi na Garde Nord pour live signifie place oza ne ba yo beto na Garde bima tambola. Siko bango ba chinois ba kumsaka ba kebele comment chef ten na bango akoka ko bouger te akoka kotambola te. Ah na via Klando, ka Klando uti na una kisasa yango azo vivre na poto. Klando. Yo mona ate gloyo langi ya moso nana train na ok place tel na ok Orléans na ok boy na ok ya pas tambola wara na poto oui 4 ans mobima na poto zo vivre via coffrage kolia il faut ans ce qui ans te Olga ata supermarché aka na Klando kaka babiso ko bima ni voilà ta kagul siko na tuna pourquoi elenga poto ngeza wapi elenga poto zala na mukanda zala na permis, zala na carte bleue, zala indépendant, sala musala na yo. C'est ça qu'on vivrait mieux. Ye tellement zando qui est na maman na ye bakanga ba chinois. Ba chinois nde basalela ka misala. Donc chinois ou la mukanatongo ki obeti kayu na fin du mois osali cotiser mbongo ya lié a futi na ndako. Mais en quoi on peut vous appeler une baronne? Quand on a ba chinois ba gagnani. Parce que tu ben censé t'as dit. Non mais sincèrement ça avec beaucoup de regrets que dans ça émission et puis ça la kena ba mission ma betala neti maman a filmé papa ou aza innocent pour présenter kaza mobali ya mama Congo botala mobali ya mama Congo ndeseni donc ils sont là donc ils touchent juste na ba être cher. Bah être cher aux que non papa maman mwana mobali ba famille pourquoi ba combattre kaka bibi biloko wana parce que ba mankaka ba argument ba mankaka des choses à faire ou bien ils sont limités qu'à juste na ba bêtise wana saratola manque d'argument na kindoki parce que ne bazawana batambola en espoir karashika et yem ta dirija bango po bango ne bazana tadi ba ko boma pe mutu pona karashika amoni nde hando eza pinda nani na nani ebele bazana bakoluka pe moyen nini ba faire tomber compagnie à Olga pour Karashika azwa gloire doit ba commissaire le roi Nzambe na bango. Non mais déjà ça sera difficile parce que ils se sont séparés il y a une année passée mais au moins Olga aujourd'hui a utaki ko fongolisa
une grande maison Yabilamba à Fongoli, salon de coiffure Moussousou. Donc, ce qui veut dire déjà évolution ezali nango Yamalamu. Mais maman a mort Gitoni. Du coup, Sarah, nazolinga natuno question j'allais même oublier. Il paraît que ezali na page moko comme on ezali Congo na biso et page non, mais moi je venais de parler avec Afi. Elle m'a dit que ezali page na été j'ai parlé avec Afi. À l'objet d'ailleurs, elle est même pas sûre. Nzamba ba faux compte. Ya za ba page belé wana ba chimbo ba femme insensée ba créer. Bango bazaka soy guerre moko ezana chimbo na bango wana ya femme insensée ya Karashika babandi ko attaquer. Kolo page à Congo na biso eza ya Afi Laura Afi. Non mais elle m'a dit que ça y était. Je viens de parler là. Afi. Na ko le même audio à Tindelinga à la plateau. Ah, eza lo kwanga na sali page na amo ya faux compte na finga abat. Yo aso tuninga na ondima kianga. Na ondima tay surtout ka bi ke yo zarananga. Ondima te pa ofinga nga Afi. Omoni elongi mabeno wana ozalo ka ngubu. Ozalo ka mutu ba beti formant le leki. Kemba na kombo nanga. Kemba penza na kombo nanga. Tala na forme no ningoza, oze longi loka mongo loka kizengi. Wa suki forme ni ta kemba nanga na mobile no bokeba. Pongai sona bina classé ona jona yo. Boko lele nga yange suka wapi na parquet. Pona obeto na okara. Osanga système abaje kizengi na page no na obeto kara. Mais tant na ko s'en charger na yo. O regretter tala longi no, tala nzoto no, tala taille na yo. Okoza apele ki nanga na âge monuni okomi loka mwana maman 70 ans. Wana forme te, wana poto obonga te ta keba. Keba penza. Te longi mabe. Vilaine de la presse. Voilà, mais je venais de l'appeler tout à l'heure. J'ai tenté Yakokota en contact naye parce que je connais cette fille. Babiloko pena loba a otika la kokota na yangote makambo yo a kotika la kokota te, mais jusque là les gens continuent toujours yakoloba ete Congo na biso pas joana e finga kabatu makasi pas joana soutenaka Karashika. Il faut faire très attention ma sœur Afi, tu sais très bien combien te sola kitoko soki ezali page na yo ngata wangani ngala ebike za page na ye. Il est temps ya de mentir ba papa est-ce que ebike na keno musika te est-ce que ebike avant to commander to komi boina Karashika to za ko sola bien donc na yebi ke za page ya Afi donc Afi sala ngona batu mususu tika kombo na page no wana tika kombo nanga. Déjà so yebite so na bina komela Facebook pour na page na o le langope. Donc tika kombo nanga o eza na avertissement sangani tika kombo nanga. Ko cha kombo nanga na page note ko cha kelongi nanga na page note. Ngana muninga note. Na muninga note. Kumisa nzambo zo ata chance ekukwa duki ya lokota yo awa bikotisi yo soki poto. Wana poto obonga pe katilo keba. Kolo page wana ya Congo na biso za ye. Ezanda emonga pe na kosa la page mo na finga abatu sobo tuninga na wangana. A wangana 1000 fois. Mais soro wangana la pa kombo na ngande na page no ko chakati. Ezeye. Voilà, merci Sarah Tola. Nga naza besoin to kabwana ayonanga maintenant tout na yoka eloko moko à propos ya makambo yo. Moi personnellement ceux qui penon moninga na sokoli mai na yeti boy to fandi poto sur la biloko ça veut dire que ça m'a pris du temps et je vite compris que bato ebele bazo kotambola na ndenge esengelite bato ebele bazo komema vie lokola tozali na Hollywood. C'est comme si tobanaki ko tourner film moko boye. C'est comme si tozo luka moyen to sala la bilo mo boye. Alors ça fait pas quelque chose de bien ya komona ba famille et ezoko beta na mitu, mais réflexion oyo eyelingai na espace ya une semaine bande ko na biso o ba soutenaka Karine ba memeli biso kofinga Olga na espace ya une semaine ba memeli biso mwana batu o ba kendaki ko filmer na espace ya une semaine ba yer lisusu pona ko luka ko pota ba salité moko boyo oyo ekoki ko embrouiller batu na réseaux sociaux. Objectif pena
il y a groupe wana oyo basangana. Ceux qui pensent que bakebele or bakamukie. Preuve. Bazali na ba faux compte Preuve, regardez dans ces lives. Na be mission na bango. Même ataka ngana pesa ki nini moko lobi. Boke nozolangaka une émission sur chez Mokonzi oyo kaka. Boko comparer ango na émission o ngana salaka na Sarah. De leloti Jésus-Christ akoya et kotika la kozala te. Quand tu regardes ça, objectif nango ezalaka nini, c'est détruire la communauté congolaise, une partie de la communauté congolaise va la infecter na makambo ya mabe na bosoto pour que le diable a gagné à sa place na yé. En fait, ou c'est quoi exactement omoni poste o mu penya sala. Abara zara wapina central. Na centrale à côté central pour détruire les églises du Congo. L'église du Christ. Karashika pena mama na e baza na centre bazo jouer rôle ya ko détruire communauté mobimba o baza na kati ya réseaux sociaux. Mais Sarah, pourquoi tu mets toujours ça maman pendant que RIE azo sala makamu na ye maman na e doit zate? Ah maman za. Tika tadi. Ba fanda place mon côté ndako mon côté. Tadi. Apeso exemple. Voilà. Nde tozana oboy. Na cheku mwana te na cheka ata yo na osala makambo boye sepeliso to lobi na ngamba liboso na yo kate opekisi ngamba libomba na yo kate ba misato ebisinga Sarah so continue to kabwani ba misato na sali na yo kate to sane okende okende to kabwana parce que na yo ka côté à quoi bon relation tous à l'ensemble parce que nazo apporter nanga de l'autre côté elo te pa nanga photo kabwana okende puis ba tu va comprendre que Sarah n'a pas dit bébé na po Sarah zako sa makamoro boye ezao correspondre te. Karashika sora fingi mutu ofinga mutu kaninga ofinga wana. Mama banga belili. Yaka zo mwana zolela. Akazu mwana. Mama na ya. Kaka tala landanga bien. Karashika sora finga batu na butu na tongo mona basali vidéo na mama na ba ko répondre. Est-ce que que mama chacha wana ya ko répondre Yvette Kalombo? Ah bon? Oh. Aïe, répondre à Yvette Kalombo ndakanga ndoki kana milimu mabe. Afinga epoza milimu mabe côté la kai yango milimu mabe côté la kasuki chauve-souris yango pe côté la kai. Mama mobimba. Non na mona mama mon côté na réseaux sociaux ayo ko côté la mwana na yasa la droit de réponse. Mama chacha wa ya ko sa droit de réponse et pas bibi. Pour te compléter aussi na mona quand makambo ya Olga Oyo na live moko ma sœur Karina Salaki alobi makambo nyonso Olga sololi na mama ye ayebi yango preuve azo solola nazalaki wana na boyaki même téléphone donc c'est-à-dire quand elle a parlé elle ramène tout et pas ya mwana na ye solution ya zwa kitango. Et pas le bien à soli na maman bango pendant 2 heures du temps. Solution ni maman na pesa qui a apporté pour que moto o ekufa. Yo monite que maman na pas insensé ka loka mona ne copie coller. Yango soko yango ba papa soko zo bala mwasi. Koku fait la kitoko te. Koku fait la nzoto te. Ça fait mal. Koku fait la taille te. Akobo telo ba insensé à l'avenir ou koka même pas ko éduquer bana wana po ba ozala copie coller à maman wana po ba utina muchopo na ye. Eza lokola ba karashika maman na mwana ba insensé à suka. Comment maman zo ko gérer mwana oya botité? Hein? Mwana na zo bimisa bilongi ya batu neti mwana ya batu ya innocent tient na réseaux sociaux mwana wana lelo je vous informe on sala ba fièvre. Pour nous présenter que c'était son enfant pendant qu'il y a mon année. Maman chacha zaki wapi. Tadi Karashika na maman na ye baza na mission na réseaux sociaux baza au centre bazo jouer rôle moko central pour na ko détruire communauté mobimba balongola bango na raison ba ramener bango ba désorienter ba penser na vie na bango parce que ebela ba chimbwa ba femme insensée wana nyonso ba résonance loka batute balala ba raisonnera lobi fo Karashika lia fufu lobi kuna photo somela maman chacha super lobi donc ba comment ba esclave ya Karashika sans le savoir entre bango les chinois na maman na bango nani wazali esclave ba chinois ndi ba esclave non mais pour nanga na mona que esclave eza ye maman te ba chinois et point ni
ye avandi akangi maboko yo bimi 5 heures obeti kayu na malili wana après na 14 heures ozwi mbongo tie na cotisation ye aki asombi bamaki baji bamapa azongbola ndenge aongbolaka wana na fin du mois yo ofuteli ye ndako entretata yo ntango obeta kayu okomi futela ndako okomi liesa ya okabelo ata 1 euro te likolo nango so eza na makambo fo bosaele okorendre ye sous service obandi kofingele bato ta bafame bashimbwa nde baokeli felo oloki ata lifelo na yo moko va mafinga donc oza esclave mafinga ozoprefere okende lifelo mpo na mutu tadi eza sous normal. Mais au monité que sur le plan nakati ya psychologie nabiso la personne qui est esclave eza beaucoup plus c'est Karine. Pourquoi? Parce que na mutu na ye ndenge azabongo de fois ce qui azangi il faut abanokemande déjà elle souffre. Il est pas esclave. Na intérieur na ye déjà donc elle souffre. Te ye moka esclave. Mais ba esclave na ye ba chimbwa. Et puis, question Oyo, j'aimerais aussi te poser. Bon, je ne sais pas si c'est une question ou bien je vois souvent les Chinois, surtout ceux qui m'appellent pour m'insulter. Mais elle travaille. Karashika sala wapi? Mama Shasha asala wapi? Mama Shasha. Ngana tunina Mama Shasha. Mama Shasha kutu Mama Shasha ana no atanga te asala wapi? Ngana kokota na mama te. O eza Karashika asala wapi? Karashika elle travaille où? Mais pourquoi mutu oyo ozoko soutenir? Elle ne travaille pas, elle a memaka et l'autre côté sur la place publique à part les insultes et puis les injures là nous tous toyebi yango. So tuni na kongwa eza yakobomba te so tuni pe na réseaux sociaux eza nango yakobomba te biso nyonso to na ba mabe na biso mais yé c'est connu voilà pourquoi beaucoup de personnes bazo ko normaliser yango ke yé déjà to yebi mais mutu oyo ozo soutenir ozo ko lala te ozo ko benga pour insulter yé moko elle ne travaille pas il paraît aussi que aza aussi na mukanda te mais ceux qui aza na mukanda na mboka lokola ba mboka na bino ya Europe wana misala eza nango soki na mukanda mais soki oke ko luka nzambe a kosa le grâce aux yeux et soki pe oza na mukanda te ezali na misala dans le noir ezali ebele tona ba frère baza wana bana mikanda te tona ba sœur bazana ba mikanda te mais bakindaka kayu akena e kayu mais siko o bino bozo ya ka kofinga mutu ndetinga ye moko a travaillaka wapi ye moko a salaka nini. Elle fait quoi? Rôle na yé ezani. Non, s'il vous plaît. Bon, mais qu'à respecter batou, bon, mais qu'à respecter ba couple la batou. Bisonio surtout ndenge mon côté, s'il vous plaît. Ceux qui bondiment la bino colonisation, nous là, mon touloko langa, je ne permettrai jamais qu'un jour je sois colonisé dans le bêtise na luka na baby sa oignon se zada na mutu nangai. Vous devez faire très attention, Sarah. Tolito toka bona yo nangai. Moi, du Lobasso que Zalité. Tokaboni. Ouais. Merci beaucoup. Deuxième émission, basée là. Notez qu'à moi des périques, moi de Utokota, vite faire. Nakanisi, biso a to sala musala et to sala musala na biso to zo teka na koteka. Bino continuer kaka kofinga. En parlant avant. Bokotika la esclave ya kofinga, ba vie na bino mebimba. Merci. Tokutani balasima. Bon délire. Lobi koleka lelo. Merci.